Coucou la famille, bonjour. Bonjour, c'est maman Irani Masiendo qui identité à Bundes. Boni bino bola muki bien. Biso na mawanzambe sava to la muki penza kitoko. Nazo tambo na nzela. Bomona banda kwa milai. Bandeko na ngai mokileza na makambo ebele. Nana bete bino lisolo moko ba bonjour ba mourena ba mourezi. Bokota bo s'abonner na Irani Masiendo ki TV et ça là bien. Bandeko na nga lobi na mona ki image mo esalenga somo. Image wana ezali natala ki onka na réseaux sociaux bandeko. Eza na ndeko moko abalaki na Congo bapesaki ye cadeau ya nyoka. Namona ki balakisaki ndenge babimisi nyoka ngona carton, namona ki ba image penza lobi esalenga bien te na ta mokili nzambe makambo ebele. Mais loko siko esalenga pasi lekelinga na butu na moni ndeko moko mwasi azo expliquer makambo ya cadeau wana. Là nazaki vraiment intéressé nga bifona yoka pour na mona ki image déjà na réseaux sociaux ke ndeko mwasi abali ba pesi cadeau parmi ba cadeau azwaki carton moko bakefonga na ndako bimisi nyoka. Na bitena mekano kolanda. Tant on a landi image wana bandeko na ki somo ndeko wana mwasi azo expliquer azolo bake muta pesa ki cadeau wana zali meilleur ami na ye camarade ne muta pesa ki cadeau wana nyoka ngabi abo na landa na bana ile kaki ndengini ndeko wana mwasi azo expliquer na TikTok alobi mwana mwasi wana balaki aza na copine na ye bazala vraiment très bien ya kati bane moko boele kaka avant bala na ye ayoka ki lisolo ke mobali abalaki azobima na copine na ye alukaki sikwa tu na copine na yango soki ya solo vraiment kabimaka na mobali na ye copine ya wangana ki abitenga bimaka na mobali na ote na kombo na Yesu yoza famille boyebi ka batonde bazalaka soki otuna likambo mopana kombo na Yesu nzamba azomona ngana likolo na koyekosala eloko te si saja kolelo mona pa leli nzoka nde ndeko wana mwasi aza kowangana bongo kolo mobala baki na ndenge tozelaka na ndenge azo gérer boye je ne crois pas c'est que comme te ebisi ngaza songi nga kabolanga na ye or kezaki ya sola bande ko bimana mobali na ye ndeko wana mwasi akotisa eni moko na vie na copine na ye ndenge na landaki lo bazo expliquer na mona ki liboso image nga moko ndenge bazo lakisa nyoka et tout tant na ye komona siko ndeko mwasi na TikTok azo expliquer alobi ya histoire yango na fête yango ya zala yango na binzamba lola to meka koyebisa batu to banga nzambe pe to banga mokili to pesa confiance na nzambe na ba camarade te pardon moi so alobi ke ne camarade na wanga na kabongo nzoka kotisa mutema mabe ya moninga mais bazalaka bien bayebi ndenge ni keza ye moi na feti ndenge ba filmaka ba mona ki fi wana na video na ba image na ba photo ye mtazaki na carton wana na moma ya ba cadeau ye mtasimba ki carton ne bimisa ki nyoka camarade na ye wana bandeko nanga esalinga somo yango na ebité na ba feti tozora na biso su ba cadeau te ou bien tozora kaka mbongo pe na nzela mbongo ba yipe ko bebisa pe batu mokili makambo ebele yango na nyonso photo bondela ka nzamba batela ka biso mokili eza ya ko beba na ki somo famille yango na bina partager na bandeko explication ya nyoka wana esalinga malili ta mona ki na nga image yango ndeko ba pesi mutu cadeau na mariage afongola cadeau nyoka na kati na bikwa autaki na cadeau ndenge na ndako na ye tsezo tambo na carton wana na nyoka ayaki na voiture amataki na bisi conscience ne bike na kati ya carton za na nyoka esela kinga vraiment bien tenga ko banga mokili to no kisko explication na nga bi mama na nga ki mutema mabe mutako bomoka kwa yebio yango bana nzambe tokeba mokili eza mabe Jésus Christ revient bientôt pourquoi ko pesa moninga cadeau ya nyoka na idée nini nyoka wana aswa bango aboma bango eza nini po aboma mwasi to mobali ye moko yebi pourquoi pesa cadeau ya nyoka wana kozwa boye tango bato mosusu bazomona na veille fête bazana bango fatigué ona tika na ba cadeau wana kofungola ngo sima nyoka koya kobima koti na ndaku asala ko ekosala bandeko nanga mokili eza mabe mwana mwasi apesa ki cadeau ya nyoka ye moko ayebi pourquoi apesa ki cadeau ya nyoka ye moko aza na raison nini na pesa ki cadeau ya nyoka yango bandeko nanga to banga nzambe to banga peza mokili makasi mokili eza mabe lisolo esalinga somo famille na bangi penza mokili yango babi molinga mi malamu ezaka ka Yesu masi ya mutu azaka ka moto mutu akobomoka ko ayebi yo ba camarade bobimaka na mibala baninga nzamba opambola bino parce que boza mitema mabe
akopambola bino kolanda misala na bino boyokaka ndenge nini to moninga azala mobali noza ko envier ye poso ne saka ko bimana mobala moninga ata soki mobala moninga ngo muta provoquer na makangu na conscience noko kina ko boya tende konanga eza pasi kola pambola biso lisolo esalinga pasi na mona kionka na réseaux sociaux ndenge bazoboma nioka mais tant na kinde ko na TikTok azo expliquer nga mokili nzambe eza mabe yango na lobi na lobelango nzamba bomba bino bozala bien bisous bye.